l'air papa ko bima na libanda abeti maboko abandi koloba nye wakimi papa yebi parce que mikolo ba yebi ebele koleka biso na banzi ezali kibondoki te mais ezali toujours makambu oyo tozali koloba ya solo tokende epai papa na biso odompambu tomeka nanu kopesa ye maloba ye mtasenga ki maloba na sima akoyeba kopasula ya biso mpoke na masolo ya mpoka malelo eboto DSV na yoki ba témoignage ya papa chancelier na yoki témoignage ya papa Véron na pese pa mboko Doris Bambota tro ninga kote na papa Jean DSV na yoki saline lo mobo. Je pense que toujours tourner sur deux choses. Oyebi toza na grâce wana ezali nini oyo elobami nzambe ye moko ayebi na bonzambe neke na ko protéger papa Véron eloko ekoyela ete yo na yoka te passer ali amien na yoka te passer azui mbasu yo na yoka te passer aleki na leki na poison siko soka banda ekoyeba nzambe bible ina soki boko soki bondimelinga boko lia biloka mabe ekosala bino eloko te bondenge nini ka même parole oyo ekomami na bible passer ameli yango elieye place ce qu'on a na méditation ya bible fait utaka wana Saint Esprit abanda ko révéler yo na situation nyonso ba calculer ka situation te ke salama ki boye pas présent vraiment mais maki ba mbunda wana et au sala boye non ezali ayo moko bandoki ba yeba ndi ko betelo musique ce qu'on a besoin maison mère et betelio wala besoin faire et betelo na butu le moko mtomemi ngambu na ona kata pale. Mais eloko oyo ezalaka na biso nzamba ndai ko lobela papa Véron déjà bandaka la yemta sezisaki eloko wana te contre te zopesa mozoka mutema kilo ba contre te zopesa ma mutaza ko insister tout ça on ko comprendre même ça cadeau mais pourquoi ça ko insister vous comprendre et entre parenthèses qui n'est à place ya mabe ba mona ke to ya ko zonga mbongo na poto ngam ko msuto ovanda na bi pona ni badumi bagenda sala mariage na kini OK yo ndimpe ba cadeau ya mutu azopesa yo vome ozu ba cadeau no tiki on pa batu ba fungula ngo yo zongi na yo parce que ozu ba cadeau na e osala oni o memo na poto po yo osala oni tika ba cadeau ne kangama ki osali mariage no zongi na otiki batu ba fungoli ba cadeau na eko pesa o mani na expliquer loko papa kanga moi miko esala bien papa Jean na expliquer biso eloko ba bengi grâce ya eloko muta mérité te. Mais nzamba yebi ke muto ako vivre autant d'années na ayebi ke vivre autant d'années na mukilo ya se alors azako sala o grâce ningi zo tambola na makambu tout DSV grâce c'est loko mususu mais biso bata mukiliko okoyi ko sambela na yo pour combattre loko pour yeba ke mutazo otila ngai poison ou bien sala nini eza moi mke passe DSV pourquoi na ba nengwana moni papa chancelier tanga lobi ba supprimer ba interdire pardon vol ya Ewaboa ezali avion mo ba détecter kiango mais manœuvre ko sala mana sima ya Ewaboa wana oye ko maman amoni déjà que il peut arriver quelque chose na quelque chose il faut ngana avertir déjà tant que ezali manœuvre diable oui tant diable côté la mutu décider owe batika zokota kotwana même awa biso bakaki na kini boy na boy oyebi ba commerce batu misusu les années na poto loko l'événement moko boy zwami nango na poto ba combattant ba bimi ba résistant ba bimi gouvernement za na choc akozwaka kombo mutu atinga ona kini ata iloko mo ezata tindi na ya ona kini gisali futilité et même futilité na pezui evandi na Congo nde babiso ke na Congo mona souffrance et mati batundelo lo mandengwana mais biso moko toza na poto to pesa déjà image wana tanga kala ya Belgique bani faut kanga soko yo kangi photo na ya Tour Eiffel oyo kangi photo na Tonome biloko wana tout ou bien na Suisse so na monument nini oye na pa na biso da Big Ben ou bien na Piccadilly biloko wana tout pas ba président na statue de la liberté ou bien na New York na ba gratte-ciel wana biloko wana tout esi etikala bongo ekomama bongo ekolongwa te la réalité des choses bien solution bien li biso moko to na poto to yeba ko affronter batakin pesa e position na yo netinga ngana ko sa elo mwa danger na kini mutu zortika ko yeba te to sori ke na komana na maîtrise moko impossible na ko zanga na ko zo ebele okotikala jamais ko yeba ke mutu yo azui ou bien zangi
loba ke o détecter quand ni ba kanisa so za na voiture ya bien ndio za na mbongo non po ba kongola kanisa ya bongo ki otambo na voiture ya bien oza na mbongo atango leki nango ba bien mutu ala za na mbongo non voiture sala la mbongo te po ba voiture ya crédit pesa la nango mais le problème elinga na zoloba na sens ya maîtrise de soi ozui ebele mutu azo ebate ozui ya muke mutu azo ebate osali kamuna kin mutu azo ebate comme ça tango sona batakin discrétion na vie est toujours bien ozo manager bango babengi lelo obinga kala ni ngai mona nda osala poto sola su batakin ba mona neti ko na poto bona ko na poto DCV ezali felotin to miluke li problème te il faut yo motango yena il faut bon sa vie na yo pe pour na kozonga na moi si je na bosana ke lo mo poto to ko mo pesa intervention déjà ya kota suka nga soki na ina célibataire DCV yo kasi pena so bozaki na kini pena na obengisa na bengisa yana ngambal c'est-à-dire que yo ningo bo couvrir bilengi nyonso ngana na besoin na ngo la minute wana yo couvrir yango ou bien yo ko aider ngana iloko mo boy songolo non stabilité ya mubali na kata ndako yana liboso na mwasi soko zu mwasi ya malonga ako changer makambu tu omona ni pe na miso abatu soko zu mwasi ya mabe ako bebisa na niveau moko ti odingi na sa mabele mwasi na la privilège ya koya parce que za musungi nanga aide nanga après ma femme maintenant comme ko tala makambu o ezali ya famille mais il y a problème on ngana ko epingle pe wana e comment ko bon mabala mingi est-ce que to mi tu na pe question na kata dilemme na biso oyo memi histoire na biso soki moi samba balingani to akina kini ngana epoto na bengisi moi sa epoto est-ce que naza obligé kaka na bengisa bande kwa moi si parce que yo beti histoire to bombi lisolo pe oyo ngapelo moye na binisa ngo poto lo bona kata dilemme DCV comment ngana to sa vie na poto que vacances penakine mais est-ce qu'ils allaient obligé na bien obligé obligatoire na ko sala eloko acte moko na volonté na yo ça des choses ngana ko sa acte na volonté na CP bon ande quoi moi ça y est c'est ça mais biso comment est obligé donc il faut ça la yango est-ce que et ça peut bien parce que synonyme à poto est commis récite oui bien sûr mais nous ça y a que soit peu moins temps pour assez mbongo azalani est-ce que besoin mbongo chose na 5000 bien 5000 yo traîne à 500 comme les Congolais font ana 11000 asombi kara 10500 500 tikali ona about 10 livres $10 ya carburant so ka zui carburant a chekara wa bomo na 4 points bi tika na coin moto na ngai okocha mo sensibilité boyina boy mais ana 4 points ya éviter 4 points pour na batambongo après kinta ba komona bongo gros cylindre allez ba sengi mbongo okomi ko tata bana est-ce que ça penza DCV pour nous ça penza obligé que tout ça li vinga na poto na bengisa bande ko no ba pe ko vanda est-ce que ça obligé yango pesa ba charge yango pesa ba devoir moko ba to ko craquer na poto oyo ba tu ba ko senga na poto ba ko mona soko ke na ki yango na mituna ba papa chanceler ba kenda ba papa veron bokenda na combien pour dépenser on na mona na kini wana premier voyage na tuna bokenda na combien pour tant on peut un jour ko koma na mi kendelela au mieux préparer en conséquence parce que bah que côté ça lola té donc il biso moko to zala na langage moko facile ya ko faire expliquer makambu pe soko ça il kamno na famille na yo o ebisi maman na papa so baza vivant que vraiment moi moké discrétion za la bokanga moi munoko c'est pour notre bien parce qu'il y a toujours des jaloux ba fiti bazali même na kata famille ndenga yo lobi même na kata famille même na libanda famille na ba camarades partout ba fiti bazali yango senka discrétion moko boiza ata nzamba ko sala mais grâce wana eza grâce bazela la grâce te yo moko pe nzamba china mokili ni lengela pe ni batela et boto DCV na zone simalo et boto papa na biso odon pambo merci na bande konyos obolanda ki biso to komi vraiment na suka ya masolo na biso ndenge to mesana to kolekana bolimbisi to kolekana ko pesa bande ko moi 2 minutes pamba te to ba ko clôturer masolo na biso pamba te masolo ezali ya kitoko naleka na pe mama na biso iget na yambo na kopesa papa na biso mboko Doris mama na biso iget to pesi moi 2 minutes na yo opasola moi ampoke eboto papa na biso yo moto ya mbodi na filifuti de vous pertale na malobosiri ko pesa ngai vraiment ndi intervention bande ko na biso ali de matre kitoko papa kitoko bakisa boye tant to lobi ete moto azali na nzambe ça veut dire ezali nzambe ya malobato azali kati na motema na yo lokolo za nzambe za kati na motema na yo kobanga ndoki te okobanga demo te likambo liko sala sala yo kobanga ato lobi
nzambe azaka amwe kozala nzambe te ozolaka na za na nzambe aza te po mwana nzambe abangaka te totala nzambe aza na force abangaka te ntango oboza mwana nzambe eya mutu eya na bo yesu aza nakokenda mpe mpo nakomete ntango alobi yesu azoprotege ayeza yo mama nango osaki ekozwa te eza 1000 sans effet à vous la parole qui Dieu vous bénisse alléluia merci mama na biso alléluia toleki epai papa na biso Doris Mboko topesi yo maloba eboto napesi bato mingi mbote bo misolo ezo miso moko ya kitoko ngai nasuka maloba ya papa oto alobi na ngai alobi na biso awa tokeba biso moko poto tozokomikula makambo mpona nini ana poto oza kutu na facture ofuta ndako te bakati yo courant bakati yo telefone bakati yo biloko ebele me na kisasa chaque jour otunaka mbongo yo moko obimisa riche na kisasa mais d'abord tu vis d'abord ici awa ozali pauvre kuna na mboka bayebiki yo bonga na vie totika makambo wana soko obali mwasi vo osala famille papa odo na phrase yo olobi ke soko obengisi mwasi est-ce que oza oblige kaka mwasi abengisa bandeko na ye d'un côté eza bien d'un côté na sens nini soki mwasi na famille ona aza ye moko fo abengisa ta mutu moko aya aepole ye mais soki ekomi ke abengisa bato nyonso baya wana ekomi dangereux et puis kaka mpe bafamille mosusu soki bango nyonso baye na poto mpo bayede bandeko mosusu elle est bien mais soki baye na ndenge ya concurrence na ndenge ya koprouve wana ekomi mabe eloko nyonso basala yango na vie mpo ekele na bonne voie mais soki ekomi okele na mauvaise voie ke ya koprouve mokili wana ekomi mabe vraiment sepeli mingi na tema lelo papa adia na sulfutu napesi mbote na bandeko nyonso na ndeko na nga muyombe odo na kozanga te eboto merci ndeko na odo mais opesi na lingalo opesi na monoko mboka te oya bino ya solo toleki epai papa na biso chancelier topesa ye maloba eboto merci mingi papa Diane na kosa conclusion boy nga naza beaucoup trop inquiet na ba propos ya papa Odon omoni il ne faut pas trop cultiver la peur hein que Kinshasa Sokili Felo ou quoi je sais pas omoni que le Congo est notre mère patrie ata au sali 120 ans na poto papa Odon crois-moi sur parole ata comme british makila na yo o ezo couler na ba veine na yo c'est le sang congolais eloko wana tobosa na yango au grand jamais eloko wana vraiment eva na mito na biso omoni soki tolandi ba peur ngai mena kenda ba Kinshasa wana tenga na intervenant na ba radio awa et puis naza na ba kombo oyo eza vrai oyo bato mingi bayebi tant na linga na sala dernier voyage ba kebisinga ba bike non okokangama na aéroport na kenda Kinshasa na leki ba séjour na ngai na renouveler visa na ngai na ke na ba démarche ya mwasi na na affaires étrangères bien que na passeport abolande mais kombo wana oyo bango bayebi na zonga poto awa sain et sauf moi je crois que cultiver la peur c'est vraiment pas évident Congo Zamboka na biso il faut tokenda moi j'encourage tous celles et ceux oyo bazo penser toujours na Congo toko vanda a éternellement te bamboka oyo eza bamboka na biso te toye kokuta yango par circonstance mais notre mère patrie la mère nourricière eza Congo eloko wana tobosa na yango au grand jamais merci beaucoup eboto toleki epai ya président Véron Malumba topesa ye liloba eboto merci beaucoup papa nakanisi conseil akopesa kaka ezali ebele c'est vrai que toko boya Congo te mais omoni papa chancelier nga nalingi na rappeler yo que l'homme prudent voit les dangers parce que omoni na Congo wana c'est vrai je ne dis pas que bato nyonso bakenda bakanga bango ou be bakanga bango te toza na ndeko moko babi akei akendeki mpe koluka ba problème te mais le fait kaka ke aza réaliste ya combat ou bien libération ya mère na biso Congo ndenge yo lobi lelo azolia na prison makala